Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Mabia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christopher Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Mabia Star TV, Shalakita, nascere TV. Mabia Star TV, Shalakita, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Mabia Star TV. Etale mamunate, bato bandima, Mabia Star TV, Zambada Media. Voilà, bonjour chez vous. Bienvenue dans votre chaîne Mabia Star Télévision. Dans votre mission Angola, Odaniti Mangatala, toujours wana na isengo ya représenter toujours pour Nabino parce que Binonde Muntu, Tolukaka ba information o pour Nabino Binonde Muntu. Tolukaka to pesa ka bino bilei na télé na bino pobozaka toujours scotché branché na ba faire ndenge za ko tambola. Déjà merci ou soit bon séjour à toi mami mama Mabia kolelo konzambe atondisa kitunga ya ndako na yo po ba action oyo za ko sala ekolakisa pendaka yo na mama Amida yo namba mama Denise Nyakero yo namba mama Olive Lembe boko mérité bozala basi ya bakonzi. Pour moi, si ya mokonzi azalaka na ba acte moko soka sali eza lokola apprenti akotia po ezalaka na ndenge moko ya ntswaka na ndenge moko ya bien lelo daniti manga autour d'une analyse balobi aujourd'hui on va parler de Karine Mokonzi. Karine Mokonzi après kobota na ye aza ko passer vie na ye ndenge nini. Karine Mokonzi tomoni ba photo ndenge za ko circuler belé. Déjà troye banini to solola na bino na kati analyse pour Karine Mokonzi ako continuer toujours ko contrer ba yinina ye na ndenge moko ka ya système na ndenge moko kaka ndenge zali parce que ngana benga ka maman donneur de leçons et Karine Mokonzi na ko mo benge bongo maman donneur de leçons. Donc ya pesa ani toujours ba leçons soko meki otie omoni yango. Donc na makambu ndenge zalaka. Là je profite directement de saluer comme ça Christopher Songo, moi mon balou azanga kiloko te na kati poche mon vieux. Je suis toujours avec toi à toko yoka na te na ebité ya Christopher Songo. Okena wapi po yonde makambu. Po yoza loko ya lora sokoko la biso ya kati chaîne ya Mabia o. Ya Christopher Songo. Oko yoka na te na ebité problème angweza nini mère kaka nde mutakatye yo tondege nini. Na pesi mère na balifampe ba mbote mingi soki bakozwa temps kolanda biso donc ba mbote mingi ba bisika bazali et pourquoi pas de voir comme ça Blanchard Mabala fumu ya miyake Blanchard Mabala fumu ya miyake na Kishasa mais ozoko yoka na te Blanchard Mabala na ebiteza nini yo pozo salaka ndenge moko na bato à France ndenge ba salaka biso to ndenge nini. Et je profite aussi de saluer comme ça depuis France Dadi Lenda. Donc je te salue là où tu es, pourquoi pas de voir comme ça Mimi Kazongo Pandampeko, Maman de Londres, Ndenge Kakabazalaka, toujours wana scotché branché, Nakati ya chaîne na bango, Mabia Star, pourquoi pas de voir comme ça Angel Loué, moi na star, Azastar Babi, Azaka toujours collé serré na mère na ye, Azaka toujours wana lobinga mère, photos za wana po, Mpawa ya Kistar, Ngape na zoya, ngona tikala na ngopo, soki yo komi déjà madame ya quelqu'un ndenge zalaka toujours tango koma mama mokonzi makambo ko pesama nga déjà na za star pona kufraka déjà ba makambo mususu ba madusu mususu ekufra maka esa la bien prochaine na biso Mabia Star ezalaka toujours wana na ndenge kaka pesa ka batu ba information lelo to kolobela Karine Mokonzi
bandeko après kobota ya Karine Mokonzi batu balobaki trop ba misusu balobaki Karine Mokonzi ezalaki bilamba ezalaki boye. Enfin Karine Mokonzi apesi biso un très beau bébé na yebite toloba beau joli bébé ou comment pour azaka bébé moko ya kitoko na yebite eza eloko oyo na kozongisa batu o weranso na yemba déjà likambo kokana suka nzambe ya kosukisa bokana ki Karine Mokonzi bolobi boluki bo salir visage to image ya Karine Mokonzi alakisaka bino toujours atakangi photo azwaka combien de j'aime combien de commentaires ezaka na makambo ya photo ya Karine Mokonzi sikoyo eza na bandeko mususu bino bovandaka wana rien que pour critiquer les gens. Mutatongi ndaku na ye ya bien pour le batake nzamba kuma maende ko atongi eloko ne ya bien tika lobi pe nzambe pambola nga pe esimba tie muninga na zemi na loba na bino na émission moko boy na lobi na bino est-ce que boyebi mwasi soka za na zemi alekaka na moment nini et puis moi je apesi au mwana il faut savoir comment ya repese ba valeur na ye baza rebelle te muta sali ba bengo papa ba pesa ka e valeur yango to monaka mobali ya Karine Mokonzi toujours c'est mignon toujours couple moko mignon maman nanga Karine Mokonzi ai la baronne donneur de leçons. Karine Mokonzi aza ko beta bango na terrain mais bako ndimate bako pola bako ndimate. Na monaki Karine Mokonzi bandeko na photo ndenge bomoni concert na ye ba art ti ne pesi nga penda na sala nanu analyse eza art oyo ser na biso asali na mobali na ye ndenge bake ko visiter couple ya Karine Mokonzi bake ko visiter mobali ya Karine Mokonzi na bébé ya Karine Mokonzi na Karine Mokonzi tala eyambeli ndenge ndeko na bango yambi bango. C'est comme ça nous voulons voir les Congolais. Na monde qui journalisme il faut bolingo ezala journaliste moko boyo kokoza peut tromper ba pesio mbongo balobi yaka finga Karine Mokonzi ke ofingi osali boyo okomisi yango pe problème moko boyo soki pendenge nini tala acto et puis sur scène a rosenga na bana nyonso yo boleka et pas Karine Mokonzi o bozala na Karine Mokonzi bovanda na ye bosa acto yo Fivette Kalombo sala acto ke ota Karine Mokonzi na ondima yo bozo kita ya kofinga Karine Mokonzi bozo ita ya koloba oyo bokoki koloba sur la personne de Karine Mokonzi nzamba lola na mawana ye alobi mwana na ngai na pesi ye lipamboli oyo il faut abima na mokili il faut batu bamona pona la kisa grandeur na ngai et puis eloko na pesi nzambe merci Karine Mokonzi ayebi nzambe nde boye bien et mwana nzambe babundisaka ete ndeko concert ya Karine Mokonzi akeko tala Karine Mokonzi na batu mususu babimisela biso Karine Mokonzi azana motema moko ya bien te Karine Mokonzi ayebi akeite Karine Mokonzi ayebi koyamba batu te ngana yeba reza na elo mona komela ka Karine Mokonzi ayebi singa bien ndeko na ngai tatuka ntuku bianza komela ngango en PV kokomango boyete esa nga bien wana kuta vakende ba mikili babiso to travailler na ba chaîne mususu oyo ba Karine Mokonzi bazala na sala ba nyoso na facilité ba tchele paka juma ba kitisi prix niveau ebeta na ba chaîne ya ba Grâce Mbinzi la sexy nani roboya ezalanga tatukantu kubianza mais sur scène na kokite kozwa lokola na koma na mama mabia na zwa na pota to na finga to na kende na lobela balobi il faut on ndimaka mutu na époque na ye. Karine Mokonzi ne fait plus les émissions
Karine Mokonzi akomaka kolakisa biso musu photo to akoma kolakisa biso ndenga sa ko. Et puis c'est que je suis en train d'adorer. Ah na ebité mobali ya boye. Karine Mokonzi azwaki temps. Eh pour bato babanda lo ba mobali boye Karine Mokonzi ayo kaka zuwa. Non. Moi si atalaka mbongo mobali te. Vraiment Karine Mokonzi a la qualité d'une femme. Si c'était pour l'argent, combien de personnes va proposer Karine Mokonzi? Mais à qui n'a pas posé mobali moko, il va respecter premièrement. Après ça, il va valeur naïe tant que moi si. Talandenge mobali ya Karine Mokonzi azumwana amemie na kati ya nini. Ça fait du beau. Ils ont ça la bien, ça fait du bien, ça fait du bien de voir. Bande koto te kaka esprit ya haine. Soki muninga zui te ngai oyebi baninga ebele babundisa ngai na ba makamusu na zwaka. Na ba chaîne mo boy na zalaka ko sala baninga musu babundisa nga. Cela ne veut pas dire qu'il faut na kabwana bango te, le reste toujours bande konanga. Ba bande konanga. Ba tika ka bande konanga. Tokana na kate to botama na Congo, tokana na kate to yebana et puis nga yebisaka batu soko yebani na mutu. C'est qu'il y a un projet que Dieu est en train de préparer. Et quand on est là, on pour soulever ma yo kokate. Nzamba sala po yo oyeba yeba na mutu wana po un jour ozana po sa mai elongwa we komawa yende mutu osala. Yango soko osa bolamu ko réfléchir na noter. Po na osala ngo. Eza le roi badadi na biso. Taka mutu saka makambu silencieux ba yeba te. Ou bonde la rapona biso na kati ya Mabia Star wa dadi papa chéri. Là où se pose la confiance de notre mamie maman Mabia Star dadi. Azaka wana musubilo mususoga mami maman Mabia dadi azaka tout le temps ko benga mwasi na ye. C'est comme ça que Karine Mokonzi alukaki azana mobali moko boy mobali azana ba idée mobali azaka ko réfléchir mobali lokola bakabe ka bengele leka boti ayebi ke madame azawana bébé ordi azawana il faut ba makamwe tosa. Mobali lokola Dani Timanga nde na vandi boy papa na Darvi Timanga un bébé pas comme les autres moi na pembe. Ce que la degré Karine Mokonzi azana sens ya ba manière. Et puis moi son ayo sala analyse eza sous point na encourager na pesa félicitations Karine Mokonzi parce que tout au long ya makambo namoni Karine Mokonzi te afinga. Karine Mokonzi zemina ye bandi misusu ba finga mama ya Karine Mokonzi mabe misusu ba loba boy mabe misusu ba loba ke Karine Mokonzi a pesi réponse te na sepeli ya Karine Mokonzi ozo epena pe idéologie ya China Rambo ya Joseph Kabila. Pour Kabila l'air azali na pouvoir a to lobby ye oyo azana ngona mutu alingi asala pona Congo nde yango asalaki yango moni pe lelo batu misusu soko bimi bolobi place boy China Rambo pe mundatika empreinte yango pe oza ko sentir que notre beau président Fati a kosala yango na ba misala parce que vous devez parler du bien. C'est le mot bolingi kaka tolo baka mabe pona nini. Karine Mokonzi alobi porte nangeza ouvert na bino binemi nanga yo o nazo kolobele nemi ya Karine Mokonzi yo lobaki kende kaso mona sikoyo bilamba ngo Karine Mokonzi abande kota po yo ti lelo banda oloba izaka soki plastika siko bébé wana pe ba défi bébé wana moni pa Karine ba défi toti kaka air moko koyinaka baninga toti kaka air moko kolobaka kaka mabe pona baninga. C'est pour cela maman Mabia Star kolo eloko chaîne na ye oyo
ayaka ka rien que pour na ko réunir so amoni kuna mobulu moko boy arozwa bino bokoto bana ya maman parce que l'air est grave, l'air a sonné. Karine Mokonzi a continuer toujours à battre bango. Et surtout, ne comment boye moi ça za mukuse boye na ebite o banda ofinga Karine Mokonzi. Na ebite so azaki rival ya Karine. Na ebite Karine Mokonzi fo yembela bango nzemwa boya kotala azana bomoye. Kolo Yesu alongola biso soni. Donc Kolo Yesu alongoli Karine Mokonzi soni. Parce que yango moni elo moko frère Thomas Loko Fezo aloba yandi mali soute que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Pour ça ezaka la voix du peuple kabeka bengele. So la voix du peuple ezaka la voix de Dieu. Ebike ebele balinga bakota mabele ebele balinga bakufa ka na voix du peuple c'est la voix de Dieu. Batu balinga bakufa. Oyo lelo tangu toza komona ba makambo mususu o eza ko honorer te eza bien te. Na ba insulte nyonso, na ba dire nyonso bolobela Karine Mokonzi. Nzambe pa kokai kosala ke mwana oyo ya bota mate. Nzamba la kisi bino kaka likambo moto akokana suka yawe yeme ya sukisa. Ah oui Ranson on dirait prophète. Et merci Nabino Nyonso oyo bozwa kita ya kolanda biso dans votre chaîne Mabia Star Kolwel Loko donc Mabia Star TV balobi awa nde place tozwa ta ya kolobela bandeko misala ya malamu koloba makamba malamu bandeko bako sala visite oyo Karine Mokonzi ndenge ndeko na concert na ya kokotala ye au sentir que ayambi bango tala niveau ya table ndenge batu bako lia, bako fêter pour na bébé à Karine Mokonzi. Et notre sœur, vraiment merci beaucoup dans ce que tu as fait. Karine Mokonzi a continué toujours à combattre bango tina suka. Papa, vraiment eloko oza ko sala oyo, oza ko lakisa ba papa misusu lo lenge nini ya ko vivre na basi na bango na bana. Karine Mokonzi a passé kita moko ezaki ya pasi et lelo azaya ko kita to yebite ba bombe nini o ezako bomba ma Karine Mokonzi ngali pa ko bala ko sabela gaye angaye Manike de John ndeko na boti oyebika bota donc moi testo et ça la peine sous bien parce que biso Mabia Star to ya kaka poto sangisa batu. Awa il faut ko sangisa awa to finga raté apela so ko finga awa to le kisara ngote donc ezalaka bien te. Merci à toi celui qui est derrière notre caméra Kabeka Bengele papa na ordi pour na misala oyo okosala merci vraiment ndeko na ngai merci na bino nyonso obozaka ta ya kotala biso partager like nos vidéos commenter et ça la bien commentaire ya liboso muta liboso akotia commentaire na vidéo yo nzamba mona yo apambola yo parce que on soutenir toujours jeunesse congolaise. Est-ce que na lobi mabe to quant à moi je vous dis bye bye. Star TV yangwana ya bino na koka sentiment ngaso na yo bakalika mo emotion na penta balobi bo s'abonner machi vraiment na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kanshika biya ngana ringi ya. Bani ya kami ko pesa nga pasadi.